Maman Sila ndenge azwa mwana na ye na ndenge ba maman Bikudi mwana ye azobota azozwa zemi bazemi ezokola te bazemi ezosopana. Alors que Sila ayebaki très bien que ye mutu aza cause ya ndenge mwana ye azobota te. Mais courageuse o azali azokanga mama bokilo na ye ndoki mama oyo abokoli mwana na ye grâce na pasi atangisi mwana na ye na pasi ndenge mwana kana tuntu ka na benga kamilimu na ngai na yebi makamu nyoso za bapaka biso toswaki yango wana zeme ndenge ye munene bosoka boti tokufi azokufa na mama ne nangai etikali une minute sunga biso yonde muto sacrifiaki ba génération ya yomoko na ya bana na yo na bakoko na yo tomonaki ke mama Bikudi ndaza yo kolati longia mama Teresia pour que ala ki sa vraiment la mwana na ya mobile grâce que mama na onde azando mama na yo po ba bengi na kombe ya Teresia enga comme ça yo mari de nuit maman akufaki alors que grâce na minute on a to sengi pardon maman olimbisa yo mais siko maman za sous invité otika na culpabilité toute une vie amen o mona bana ya bana na yo amen linga mwasi na ngasi na limbisa yo merci na limbisa yo déjà na limbisa yo Nalimbisaye déjà. Nalimbisaye. Maman. 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 La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans actualité. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube La Voix du Peuple. Ici c'est Bénédicte Sayo, votre présentatrice. Merci beaucoup Nabino Swolinga Biso Nabino Swolinga Rolanda Beniso Nabiso Basiji Nabiso qui toko to partagera Nabino. Et sans plus tarder pour commencer, nous remercions notre Dieu. Wazali kopé sabiso souffle de vie chaque jour pour que tout kutana Nabino ainsi qu'à mon boss Vincent Louise étoile de la presse. Merci beaucoup pour l'opportunité au Pessinai. Yakoyaka toujours devant abonner Nabiso pour que tout pesa bango ba sujet to débattre na bango ensemble ba sujet qui toko tozali kozwa tozali ko tirer na ba théâtre tozali ko kolanda particulièrement ya si la bisal de to telemi na ngomwa Nikolo Oyo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui est à la voix du peuple. Derrière la caméra, je vois Dari Diwantesa et les grands réalisateurs Chateau Kolo et pourquoi pas Oussama et Parouza Essayo. Merci beaucoup et retrouvons-nous tout juste après cet élément. Le baki na été. Car un dingo zora maman na ndingo zwanga. Pour ceux qui lelo, yo tikinga na balabala, batu ba hôtel hôtel ba c'est ta grâce. Yo za moi si, oza jeune fille, moi c'est kitoko. On dit mi baba là on a mutu moko yo mozo mona vie na ndenge zaki na dans les néants au mona vie na ndenge to changer de ozala moi si ya vie ya grâce ngai na kota kata libana bino te no bete ya bino kama maboko lobina mema bakoko nanga lobina sepela lobina bina na koma mobange bo mona mama oyo to bandaki ne na zéro lelo to komi na ndenge to komi boy na ele loko no sengo ko za femme modèle pose grâce yo oza na famille ya bomengo grâce à sa famille bomengoté grâce famille na ndengai tata na ngai maman na ngai à part noko oyo yo kakasaka na poto wana noko faire Maman Thérèse, pardon. Pardon. Mon kufa. Oh maman Moana. Ma Thérèse. Passy. Maman Thérèse. Passy bébé. Papa. Ma Thérèse. Voilà. Jésus. Encore, tu vois ce que je te disais d'un maman. Je t'ai dit que je le rencontre aujourd'hui encore. Je le rencontre hier.
aujourd'hui, je Grâce le Zolo. Grâce le Zolo. Ingase. Bofongola miso botala ngai. Grâce le Zolo. Ah, Seigneur, oui, c'est. Oh, baby, Wiza, oh, Wiza. Oh, Wiza, watu sadisa. Oh, baby, Wiza, oh, Wiza. Oh, Wiza, watu. Ingase! Kimbande zawa. Makala ndako. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, aux moi aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maman na yo. O babengi na kombe ya Teresia. Henga. Akomisa yo mari de nuit na ye. Mama, likamuni boy. Ngase ye muto amelaka makila ya bana wana. Oui, kimbanda ezawa. Akomisa grâce le Zolo. Ingase. Ingase. Mama, c'est famille yoyo. Akomisa yo mari de nuit na ye. Donc ko linga ya linga yo na ndenge ya mwasi na mobali. Mama. Na ndenge ya koloba te ke oza mama na mwana te kayo. Oza mobali na ye ya poto. Otulaka. Atulo tulaki. Tika musala nzamba zolo. C'est. Oh. Na butu. Bobuta ni 4 bana. Ha? Adingaka te. Yel abota na moi bana ingase. Bana wana bamona na. Bana wana bamona na inga. S'il te plaît. Tu m'adresses pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, réponds-moi. Oh, monsieur. C'est pas à toi que je suis en train de poser la question. Calmement. Ok. Tu peux me répondre? On a besoin de nini na vie nanga. On a besoin de nini na vie nanga. Donc, si ngai bana nanga ba kufa, donc tu le savais, c'est ça? Gas, mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît, tu vas la solana. Tu vas la balai. Moi si nanga bana nanga ba kufa et yes, soi-disant maman nanga aye mamwana. Hein? Donc pendant que nanga protection donc s'il te plaît. C'est quoi ça? Parce que yo sont boka c'est ça. Ah nana, c'est le quoi? Natika ya bomayo. Je t'ai considéré comme ma mère. S'il te plaît, Nazo banana. Respecte-moi, je suis ton oncle. Énervé. Énerve famille là. C'est ce que nous vous avons noté. Aujourd'hui, mon yokanga, vous allez m'entendre aujourd'hui. Tu oublies? Ok? Moi, si nanga na bali na mongo. Je ne te permets pas. Moi, si nanga on m'a pas. Et toi, tu te permets? Grâce aux pas nanga. Ok? Maman tu vas m'énerver. Je t'énerve pas, mais je te dis les choses vraies. Tu es chez moi. Mais quel que soit le problème, au contraire, il était sorcier. Hasard sorcier. Hasard moté. On y a banana. Attention, hein. On est des jeunes. Il y a les bossos. Gandé, il faut. On y va se maîtriser. Sérieux. Quel que soit le problème, je te calcule pas. Et moi aussi, je te calcule pas. Je te connais pas, mais je connaissais ta maman. D'accord. Attention, s'il te plaît. Désormais. Mais oui, mais oui. Mais est-ce que tu peux... Mais la télé, la Colombo, télé, tu vas le roi yo le bomaye. Très bien. Abomayo, le roi yo le bomaye. Le roi la yo. Et abomayo. Nana mon. Abomaye. Bonheur nanga. Hypocrite que tu es. Pendant que ngana oluka ndoki oyo oliya bana nanga. Or yo oyebi makambo wana nyonso. Tikalo ba c'est ça. Ah c'est ça. Oyebanga. Et pour relation ngana yo, ezalaki ya maman na mwana.
Il y a moi, sinon, ne me touche pas. C'est pas été là. C'est pas été. Au moins, ils sont besoin comme au bas du nord, pour tout le monde et si l'île Bana Oyo, Boti, la Boutou, la Kindo. Mais tu es une sorcière, toi. Pendant tout ce temps, moi, je te considère comme ma mère. Yo, Zanga, le voir au bas du nord. Raison pour laquelle tu m'as toujours protégé, tu voulais toujours me défendre parce que tu savais qu'il y a un mobile, non? Regarde-moi. Là, tu sais pas, il y a pas hein? Kaskeba, n'a pas souka no mabe, hein? N'a pas toléré, n'a pas souka no mabe. N'a pas mobile, keba. On dit limite à monter mon angalité. Keba, keba s'il te plaît. Chérie, papa, on compte à l'île. C'est comme ça la beauté grâce au pouvoir. Je comprends pas. Non, mais je comprends rien. Papa Ngaï, tu signes à papa. Tu vas nous sortir. Sinon, tu es là pour pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens qui ont beaucoup de gens. Papa! Tu vas plus sortir. Papa! Ezanga, papa. Maman. Ezanga. Et tu as 2 minutes. Papa, tu as 2 minutes pour vivre. Ko grâce. Na mutu na lata ke longi ya mama na yo. Aye moi sino na ndoto. Papa ezanga biso. Eza, soko afidi libumu, zeme longo eza biso. Eza biso. Surtout ngai. Ndenge mwana kana tutu ka wana benga ka milimu na ngai. Na yebi makamu nyoso za bapaka biso to swati. Yango wana zeme ndenge ye munene bosoka boti. Tokufi. Azokufa na mama ne ngai. Nangai. Etikali 1 minute. Sunga biso, sunga biso. Sunga biso papa, sunga biso. Sunga biso, totikali 1 minute. Te papa. Te mourir les apasses. Mourir les apasses. Mourir les apasses. Donc c'était toi, c'est ça? Les arrêtés. Comment kende? Nasamba. Nasamba. Utakufa. Utakufa. Mama take. Mama no sam. Tabwa. Nakufa. Otikinga. 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 Gana take. Amène ton sac. Nakufa. Yanga janda ngani. Bakukanga ka umije nakota frito. Na hivi tekramate. Nakufa na tapi. Yanga ko bana fenêtre. Si tu vas me punir, maman, si tu vas me punir, dans sa prière, quoi, accepter trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, maman. Actuellement, dès que le baboué, on a la mousse au bout. Merci Seigneur. Je ne voyais pas comment il y a un homme qui a un bus au balai. Nakangela okanda ta mukolo moko te. Oza o nazana ena vinanga mobimba. Oui maman. Na ela za mwasi na yo limbisa ye. Ngape na sina limbisa yo banda kala. So nakangeli okandeza lokwanga mona o misala mabe. Limbisa pe mama sila po azwa nzela. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Nazala mwana mususu te kaka yo. Koko na ngai bobatela ye. Akola la kimia. Oui, maman, au mona ye. Nzambe abatela ngai okola. Okoma mukolo. Amen, maman. Omona bana ya bana na yo. Amen, maman. Linga mwasi na yo. Ngai sina limbisa ye. Merci, maman. Nalimbisa ye déjà. Nalimbisa ye. Nalimbisa ye déjà. Nalimbisa ye. Maman. 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 Reste-moi. Reste-moi. Maman. Maman. C'est pas vrai. Calme-toi, calme-toi. Oh. Maman. Maman, calme-toi. Maman. Maman, maman, réveille-toi. C'est ton fils, Grâce. Maman. C'est ton fils, Grâce, maman. Maman, réveille-toi. Maman, c'est ton fils, réveille-toi, maman. Maman, je suis là. Maman. Maman. Ah, maman. 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 Maman, tu veux me faire quoi, maman?
Merci pour les images château. Tozongi na plateau na biso comme d'habitude tout ça là toujours. Nambela bino ba maman sur le plateau pour que to meka ko débattre na bango ba sujet kitoko. Lelo nege botu ko mona na ba image to baki tozaka mikolo na ba cook ne to ne ba benga bango ba les amoureux à ba cook ya sila bisalo mikolo tozana on a bino en tout cas parce que ba film aussi la zo sala. Moi je crois que nazo tirer ba leçon ebele na kati. Et pourquoi pas bateau non botali yango te botalango parce que azo pesa vraiment marambo ezo salema actuellement. Azo pesa marambo ezo salema actuellement. Ngana tala théâtre bien sûr moi comédie zalaka photo seka mais soko landeli vraiment ba histoire oyo eza ba histoire makambo ezo leka actuellement. Voilà pourquoi na yambi ba maman na ngana plateau pour que to débattre na sujet au botu comme on a ya maman sila ndenge azwa mwana na ye na ndenge ba mama mbikudi ndenge na suka nango mama mbikudi alobaki ke mwana ya koki kobota te ndeka nzamba sela maram na ye mwana na ye abalaki to monaki ndenge bazemi ya mwana na ye zaki osopana mwana ya azobota azozwa zemi bazemi ezokola te bazemi ezosopana alors que sila ayebaki très bien que ye mutu aza cause ya ndenge mwana ya azobota te mais courageuse o azali azokanga mama bokilo na ye ndoki mama oyo abokoli mwana na ye grâce na pasi atangisi mwana na ye na pasi d'ailleurs kutu abelaka parce que mwana na ye afala atangisa mwana na ye classe ndenge bambongo ezalaki kozwa mala pasi mama na abelaka asalaka AVC mais na mone na nzambe mwana na ye akoli atangi basisi ba classe azwi mosala abali mwana ya mama sila biso no surtout tolandi bato balandi théâtre oyo te bokende olanda ngo bomona eza histoire moko kitoko alors biso tozo tirer kaka moi ba partie tozo sala résumé nango pe ba maman ba pesa ba conseil parce que eza makambo ezoleka actuellement tozo mona ndenge mikolo yo basi na mibali bazo balana orosutuka boy une année de mariage 6 mois 3 mois moi sube mobali ya kufi vous voyez un peu donc maman sila ayebaki ke mwana na ya robota raté mais azokanga mama muninga ndoki alors grâce fait tellement zaki na vie de prière te na suka malgré zaki koboya yango na début na suka ndimaki yango to mona ki ke mama mbikudi ndaza yoko la telongi ya mama Thérèse pour que ala ki sa vraiment la mwana na ya mobile grâce que mama na onde azandoki na suka yango to monde esukaki mama akufaki alors que grâce na minute on a to sengi pardon mama olimbisa yo mais siko mama za sous invité otika na culpabilité toute une vie otika na culpabilité. Alors, directement, sans plus tarder, on fait sa parole à maman Yampania. Tous à maman Yampania na plateau, tous à maman Béa. J'espère que vous m'avez déjà la vérité en face, pardon, mais rien n'empêche tout Yambabango parce que maman a une expérience. Et puis voilà. Bonjour maman Yampania. Bonjour, ya belle Bénédicte. Santé malam. Santé malam nangula nsabe, nzamba zo batela biso. Na pesi pe téléspectateur na biso bambote belé, nzamba lola batela bango ba ko bakaka na kolanda biso. Eloko na koloba, eloko tozoloba siko na mona ezali kama spirituel. Poko mona makambo nyonso totanto landi awa en tout cas ezali likambo ya kozanga bonzambe pe na kati pe continue ba profondeur ya ba famille na biso eza makambo mosusu tosala tant tozalaka ba jeune fille tozomona okaka na ba sentiment faut tosala eloko bo tosala bota mosusu na kotaki ndanga na kote na sentiment ya jeune fille mais oyo signaka obosana na yo yango ke lelo ekozongela to ekobeto na moma oyo ne tozomona mama biso si na makambo ya salaka akotanda mpona kozwa mwana siko lelo bakambango yango ezozongela ye mais lokola mama na biso pe mosusu azalaki na bonzambe te nde bazolataka elongi na ye mpona kobima bakanga ye ndoki yango tozongela makambo aki lelo fo tozala na bonzambe kubonzambe eleka nyonso surtout na ba jeune fille na biso to na ba jeune garçon na biso oyo bazolinga kokendaka bamabala si longtemps ozo biso bato tozo balisa bana na biso faut toyebaka nzambe makasi ya kolandela bana na biso mwana ntango azokende na libala ezalaka te mpona sentiment ya libala sentiment bato batonda na feti te eza likambo yake tokota nao na mozindo ya mabondeli parce que moto oyo ozokende kobala oyebi oyo baloba na famille na bango baloba na bango ete mpe baloba oyebi te oyo nga mpe oyo bazoya kobala ngai oyo mpe baloba na nga
yo pe boyebi te mais nyonso ne bimaka ntango moto akoti na kati ya profondeur ya mabondeli ozomona nde tokoyeba makambo mosusu ebatama likambo mosusu elobima nango kala mais ntango ya Yesu ebimaka ozo comprendre et obima tokoyeba ke mama nakotaka alukaka mwana na kisi pona boye mais ntango nakomona bongo ngapi na otema na mabondeli mais lokola bandeko mosusu bayaki na bonzambe te yango mo nyonso elati yango nazoba na bandeko na ngai ya basi bana na ngai conseil eza ntango bozoprépare libaya na bino bobana na koprépare yango na bafeti te bokende bokoti na makambo na libondeli moko bolandeli na makambo ya libaya na bino pendant 1 mois nzambe arépondre bino pe biloko nini ebomba na kati ya bafamille mpona kotelemela yango mpo tokende nzela malamu libala ewumela mpo mabala mosusu azobana bazowumela te ozomona bango bazosalaka so babalani 1 mois ntango mosusu 1 mois mpe bakabwana sina mona couple basali 1 mois bakabwani mais tema koyeba profondeur te na mosusu eza baloi to ezobaba nini ezobenda ye abali mpona nini fala zonga esu tolobela wana kati yawo ezaka tokoba na libondeli mpo toyeba oyo ebatami. Merci beaucoup Mama Yampanya. Anake siko na Mama Beya oyoki lisolo oyo ya sila bisalo na bokilo na ye Thérèse comment ça s'est passé totalement en bino. Nga nazo raté en kotala ba film yango mobimba parce que eko aider pe ka ngai moko te naza ko sa aider ba nyonso oyo ba kolinga ko landa ba émission na biso. Alors point de vue na yo Mama Beya par rapport ya lisolo oyo tobeti tant que maman obalisi mwana na ya mwasi oyebi na opé très bien que ndenge na zaboye makambo nyonso zo se passer na vie ya mwana na ngai nga na yebi yango parce que lelo eza bongo omona papa moko boye na bo jeunesse na yakendani ko simba kisi mama moko asimba na kisi azwa génération na nyonso a sacrifier ba misubo ko bala te ba misubo ko bota te misubo donc bo zamino ba vaut rien avant na ye alia penza mini ndenge Mama Yampanya lobi soki okoti na nzela ya Yesu te redécouvrir l'autre côté yo omona kaka tout va bien alors et comme na mungunga moko boyo ko réaliser que non et eloko zaki ko marcher zaki te na vie nanga par rapport à ndenge zaki ko kanisa. Mama Beya, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci Ben, moi ce qui toque merci maman aïe koloba qui toque vraiment posez-moi non. Merci maman. En tout cas ils a sujet moko qui toque makasi et puis les solo yo ils ont tonga utakala pona nini bakoko baboti na biso babanda koyeba mingi nzambe te. Lokola babanda oyeba nzambe te babanda omona makambo nyonso na mokili oyo sambu koko samboye ekoki ko marcher te yango wana nde batu mingi batikali na eloko wana na mutu na bango ata tokendaka église ata tosambelaka tozoyoka mateya mais tofandisaka baloi établi na biso eza lokola banzungu babibonga oyo tofandeli bakutime to bake coutume wana na baloi établi na batoteme nyonso ezolandaka biso mais tozozwa nzambe totie liboso le temps totie nzambe liboso mais tofiniki oyo lelo ke oyoki likambo moke boyo wana mbambo ok ko visiter bakoko ok ko visiter banganga ok o boy mais obosani le créateur oyo aza suprême ya makambo nyonso vraiment obosani le temps wana tango yo ke ko sala biloko wana kuna ezalaka eloko ya pamba ezalaka te ndenge yo ke kuna ndenge ke kokota kuna toloba robima pamba te obima na oya yo oyo tikaki ya valeur ozobima na ya pamba tango yo ke kuna ba yebisi yo peut-être ba lobi oza na 5000 eza 5000 te eza 10000 mais ba bombi 5 oyo mais tango ba yebisi yo makambo wana yo lobi te ngana kufuta ka 5000 zoka ndo zofuta 10000 wana ekoya kokweya siko na bana zoka nde eza sacrifice moko yo osili kosala suprême oyo oyebi te osignaki na kati aveuglement oyebi na yo eloko te le temps wana
omoni ke mabote eyaka te misala esalemaka te bavoyu epai bana bayokaka te bakoma mitu na mitu moyen osala autrement eza te moyen mpe ozonga na makolo na nzambe otuna nano nzambe olobi oyo nini naboti bana oyo opesi ngai lelo ndenge nini bana oyo bakomi boye te yo ozongeli lisusu parceke eza na source origine na yo eza bonganga yango nde okei ti kuna ntango okomi kuna okei lisusu kotika mpe okei komikunda na yo na bana na yo makambo ekosimba te mabala ekosimba te omona bana basi babalaka te bana mibali babalaka te le temps wana mabota mpe emonanaka te nzoka nde yo mama nde mobomi yo nde moto okendaki koteka yo nde moto osakrifiyaki bagénération ya yo moko na ya bana na yo na bakoko na yo sans le savoir epa satana ya pamba ezalaka te nyonso efutamaka yango wana tozotelemela bana basi ya lelo toza presse mingi ya kozwa ebele na biso bamama omoni ki lelo ça ne va pas na ndenge yo tambolaki yo bandi kobamba ndenge sila sali amoni ki ekoto oyo faiblesse moko ezali nga nalobaka ngabi ato matina ngomba na yo ozwa elongi oyo obimisa yango po ete nga nabima na ekra okosi ya yo moko nde yango ekobanda kobima na ekra parceke oyo nga naza na ye aleki oyo oza na ye wana nganga wana aza moto lokola nga ndenge nini ye azopema lokola nga yo mpo ozopema lokola nga yo ya kozwa image na nga okende nango lokuta mpo na nga nani mama Thérèse il fallait aluka elongi ya nzambe na kati ya mozindo mais alukaki elongi ya nzambe te akoti na aveuglement azalaki emporté na baproblème omwana azokutana ngo na libala ye ndenge baza koakize aza innocente bato mosusu bazalaka soki aza na problème oya oluka nzambe bazalaka na mwa difficulté wana omoni ere moto aza na problème aperdaka mpe aperdaka force wana même ya okende même kosambela eza mutu nyonso te eza na bato mosusu asambelaka na ye quand tout va bien mais quand tout va mal quand il y a un problème akuta na pression moko boye akomaka faible azobosana ke ntango kutu nde likambo ye eza ere nga fona te na chauffe parce que comment fait-il mwana na nga na boti soki alali azomona nga déjà première fois ntango ayebisi ngango mama oyo aza moto ya mabondeli osala nini akota na vie de prière akota na mozindo sikoyo ntango mama ntango problème eye bongo bino bamama na biso soki problème eye bamama mosusu baza ndenge wana soki problème eye oleye parce que mama Thérèse aza na ye moto ya mabondeli ya makasi te mayebaki vraiment nzambe na mozindo te ya koyeba ke parce que moto aza innocente akenda kolela pa nzambe mais aujourd'hui tozomona eza na bamama mosusu na batata mosusu soki bayebise ke non ke problème moko eza na famille na bino boye na boye oliaki mepa nzambe mama ya mpanya ye akie na ndako ya nganga ake lisusu koampire lisusu likambo yango eke lisusu kozwa ampleur na ndenge ya kosakana te mama ya mpanya conseil nini yo opesa na bamama oyo bazalaka soki problème ezali directement olaluka nzambe ye akoti souci alors souci tomoni ndenge memi mama Thérèse eza souci moto ebomi mama oyo alors soki azalaki mwasi ya mabondeli ayebi baprincipe oyo eza na kati ya liloba ya nzambe baparent boza banzambe na biso ya se boza na rôle monene na bavi na biso bana na bino tozomona bamama lelo mpo kaka mobali moko aye aza na mwa quelque chose aza na mwa mbongo andimi mwana na ye akende sans pourtant ayeba spiritualité ya mobali oyo azokota na vie ya mwana parce que ntango mwana ye apresente yo mobali mama oyo asambelaka arondima facilement te akota no na mabondeli eza bongo akena kosambela parce que déjà nzambe alakisaka moto mobali na ye te alakisaka moto mwasi na ye te mais ayebaka moto aza malamu mpona oyo abongi na oyo abongi na oyo soki oza mobali nzambe akooriente yo vers une bonne personne soki mpo oza mwasi nzambe akooriente okoyebisa yo ke mobali oyo aza malamu okoyeba ngo na comportement okoyeba ngo soki oza chrétienne okocomprendre ke moto oyo asambelaka parce que na baeglise toza na baguide toza na bapasteur toza na bato oyo bakambaka biso akoyebisa yo non frère namoni boye ou sœur namoni boye mama ya mpanya mpona bamama oyo
balingaka kosambela te ntango problème eye oliaki mepa nzambe ye akepa ya nganga ya bene kosambela eza malamu eza malamu makasi na nazobona bamama oyo nano bazalaka likambo oza na mpasi no moko to likambo moko etuki oyebi te nazonga nao na bokoko yoka nsi nde ozozonga na bokoko olobi ke kuna nde na kozwa kimia te kimia malamu ezaka epa nzambe soki omoni mpasi eloba nango mari misam soki omoni mpasi ebelemi na makolo na yo fukama bondela nzambe akopesa biyano kote ozokende wana otika kwanta kopesa na facilité alobi ke te lokwa mwana ngo ye awa nga na kopesa ya malamu te azoyamba na intérêt oui epanza mituzaka pe na intérêt na biso mais epanza mpeza ya malamu oza ovivre nango longtemps mais kuna ozokende intérêt moko eza na akobebisa eloko moko ekozala mpasi ya yo ya libela na vie ntango azopesa na bisengo ozozwa na bisengo na ye aosepela te apesi yo asali yo boye mais oyo ye arécupéré eleki ebele ntango yo omoni ke mpasi ekomeli yo yaka epa nzambe tolele na oye na église mosusu akenda kaka mpe paster moni paster te maye afukami kana cher abandi obondela nzambe epesanga biyano na mituna oyo nga na ye nango epa na yo nzambe akopesa biyano na ye me ntango yo ozokende nango mpa bato akenda ndaka nganga namona basaka na bango ka baerreur ntango yo oke kuna pesi yo mbongo yebaki mbongo wana ezaka mpo eboma bana bato moto ayeli yo ntango soki yo neti nga boye eza mpe mwana ngai endisi ayelinga mobali meme fo nakota mabona tala etat dama mobali wana ntango so mbongo nde eza ya kisi eza bamibali mosusu aza na mbongo ya kisi ezaka so abali mwasi wana alekisaka mwasi wana miso mona ntango mosusu 2 mois 3 mois alekisi mwasi omoka mobali akufela basi eza mosusu eza bakisi bambongo na azwa ya bakisi ezaka mpona kosakrifie bana bato me eza nyonso te nga na famille nango so okoti okutana na nzambe wana ati soki oluki oluka sacrifice na libota nango ozwa te sacrifice moto misakrifia biso ezalaka jésus christ de nazareth oyo abomba biso me ntango yo ozoya na bayelo mobali to bazoyelo mwasi fo kota mabondeli na profondeur oyeba moto ayeli na biti nini ayeli nini nzambe yanola ngai nayeba etada ya mama mobali to ya mwana mwasi mais tuma tozokende ka ngulungulu tolingi bokoko mosusu eza ya malamu ezali ozo comprendre bon tant tobalalaka tant topesaka maputa ya bokoko te mama na ngai eza bokoko te tant toye kobala topesi ntaba topesi liputa wana ezali na bible eza bokoko mais eza teke ya bokoko oyo elekisaka bato oyo ebomaka bato te wana nde ya bokoko ya mabe mamaladi omona motu mosusu aomona kaka boye akoti libala na mama mosusu ya mikolo eza na bakartier misusu mama misusu ya mikolo balingaka te bana bato babala mais soso oyo okota na quartier wana na osombi lupango te oza na vie ya ofutela okoti na bakartier moko boye batalaka kaka bana bato boye mwana aye boye aye na mobali na malamu ntango mosusu mamalaka nde moto abebisa ye yango fo toyeba kaka nzambe mpo toyeba bato nyonso babombai na ndenge mabe bato baotalanga boyeba nzambe soki oyebi nzambe eza malamu likambo so ekomela yo belaka nzambe ekota na profondeur okoyeba banguna no oyo babatali po mama beya na remarka mpe eza na bacouple mosusu okomona na fiançaille parce que lelo nde tozomona ke fiançaille vraiment ezowumela nango te mais ntongo naza mwana moke nazomona mosusu tonton moko azoya olukaka mpe mosusu grande sœur na biso moko boye cousine na biso moko ya mokolo omona pende ewumeli ozalaki na première primaire par exemple omati deuxième bazalaka kaka na fiançaille ti ok na troisième primaire mpa babalani mais ntango kaka babalani bakomi ndako moko osutuka boye après 6 mois de mariage mobala ye ozongisa mwasi na famille alobi boye édike mwana bino malamu aza très impoli amakaka baparent na nga amakaka ngai aza vraiment très impoli na ngai ekosimba te mais basali soki 2 ans et demi de fiançailles ozomonaka moto ozoloba basali 2 ans et demi na fiançailles mais na suka nango mobala bi après 6 mois de mariage aye kozongisa mwana alobi bozwa mwana bino boédike ye aza éducation te boédike malamu te alors que soki totali mobali azalaki mingi focalisé peut-être sur la physique ya mwasi na ye sur le physique peut-être parce qu'elle s'égara bien, parce qu'elle obara bien,
soit parce que tangi ba classe ya minene entre parenthèses nous okande moi si ba loi est déjà établie soit papa na bango zara mutaba kisi azwa bana na union soit basi a sacrifier bobota mina bino me borobala te. Moi je connais un papa comme ça, maman mo abeta biso ka lisolo ye mobali na yebisaka yo so oboti ko botelanga bana basite yo botelanga bana basite. Alors la femme posait la question à son mari, pourquoi na bota bana basite bana no so ba utara panzambe. Oh papa yebati ke yebana na ya basi baza déjà sacrifié. Ba robota ma po ba souffrir parce que ba robala te. Ba kobota pete. Ba kobota te. Soki pe ba robota et ozala oya botisie a balité a suki ka ndenge wana. Alors bana wana basi tango bakoli babandisiko koyeba nzambe. Bato bazala problème eleki. Akuta na mwa muninga akuta na muninga sambelaka. Ah ma chérie, toke non église na biso. Koke na ken église na ba ya muninga na ekuna akiko découvrir makambo ya yebakite. Kane na lobaki na débit, azomona tout va bien, tout ça marche très bien. Azamo si kitoko, azana est bien, ni bali balandaka ye. Alors na mibeno surtout balandaka ye ona oui ba pesa ba bango mbongo, ba soki parla bango sauf que mutabete la bango soya libala azate. Et puis la fille alinga ki tellement libala. Asaki vraiment la posa tenga funa za stable nga na koka nga vie o tenga funa za nanda kunanga siko soit fuana ya kokota nanda kwa libala er muninga betele toke l'église na biso basukuna babalaka akei pour l'intérêt ya libala mais er a komi ake ko découvrir makambo mususu mama beya ba mama ba papa pozo lia minu na niveau ko sakana te bino batu bo sacrifier bana bino bo sacrifier génération okena na banganga na yo okena na ba kisi na yo osala ba makam na yo biso bana toza ba innocent mais tozo subir olobe boye bisa biso ata mususu pa oloba te akufi atiki bino na ignorance na kacha pasi ben mwana ngai eloko yo lobi eza solo pe busolo nga na yebi mwana mwasi moko peso otali aza poli mwana wana atanga moko na bandaki koloba so naza bana mibali ifa bala mwana mwasi mais subitement mwana mwasi akei nzoka za na mobali na ekane obetili bafanda na bango très bien mais les jours oyo ke bakei ko bala mwana mwasi mais le temps fanda ki na ndako wana babali ete o libala balobaka yaka to fanda wana bazaki na bango na problème te baboti mwana liboso bazana bango na problème te OK baboti mwana mibali na problème te sikoyo mobali ayeko raisonner alobi te ndenge na fandi na mwana bato sikanga na sala nini na bala ye aza mwana moko bien na famille nyonso baza ko apprécier mais un moment donné tant kaka bazui kaka likanisi yake babala mwana mwasi wana mwana nga bene makambo ekomi koya nord sud ouest l'ouest to bake bafandi boye likambo eki mwana koto malade oye sala boye to ba stabilité ezate mbongo bazalaki nango nyonso na biloko mbongo babombaki esili atikali maboko na makolo ekoma mobali soki aye na musala tala boye azomona image ya mama koko afandi na salon atala boye moko amoni mwasi na ye afandi mwasi soki aye abandi osepela mobali alobi non o nga nazomona oyo eza mwasi na nga bibeti te peut-être koko zala koko moko batieli ngai awa to ndeni siko mobali esalaka ye pasi soki afandi boye mwasi akomi empoli moko nzoka nde koko wana nde moto azosala biloko wana mais mobali ntango asosoli amoni biloko aboye ye moko akei mwasi aboyi famille elobi ke bango basambelaka église moko boye tokoki kotanga kombo te tokoki kokende bisika ya kobakende kobikola biso te esika baprophétie eza te biso moko toza na oyo ya biso toyebi eboyeboye makambo epotani tozoloba boye libala esali nini ekufi mpo na nini loi établi
mama ya mwasi wana lelo tozolobaki akomi na AVC abandi koyambola ndenge papa na bango makambo asala bango na mama na bango abi bokende soki na manyanga kuna bokokuta kalebasi vase moko eza wana soki babomi yango te famille mobimba ekotikala kobonga te bana nanga bakobonga te bozomona conséquence ya ba sacrifice ba parents na biso ba sala bato ba sela ba coutume bato ba vanda na kati ya coutume na niveau ke bana bazobala misusu po mona azobala na ba obala na bango facilement mais ba loi wana ezo réclamer génération na bino future ebeba bino boye ba raté que ça ko beba mama yampanya là nous entamons déjà vers petit à petit vers la fin de notre mission parce que si jabo so to bito ba noloba penza makambo obime belé mais tant na temps il faut to le ba moi mukie pour que bato ba na biso ba retenir quelque chose mama yampanya conseil na yo ko pesa biso ba jeune ya lelo parce que bien sûr ba parents na biso ko sela ba coutume biso to za kati ya coutume te parce que Yesu Masia ayaki pona ko effacer makambo nyonso wana Car la Bible il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que muto anzimeli Yesu, aza muto azavivre asusu na kati ya bakutimi te. Muto anzimeli Yesu, aza na besoin ya nzungu ya libota te. Muto anzimeli Yesu, aza na besoin te ki akini pa nganga moko boye to mambiku di moko bo pozo ko aza na ngo besoin. Parce que au moins dernièrement tu as fait l'émission l'autre fois tu beti sur là ba pasteur bien tu lobaki que non biso banzimi to zape na pouvoir wana ya ko prophétiser sur notre vie. Ce n'est pas parce que ba parents na biso ba sala ki ba coutume ba sala ki ba nzungu ceux qui ba bokoko peu importe biso peto ya to kota na ligne wana non. Biso photo buka yango parce que malgré bango bazo sala ba coutume ba sala ba 20 ans de mariage. Basala ba 30 ans de mariage au moins que non ba vivant na bango nango c'était normal. C'est quoi biso to se poser la question pourquoi na tango na biso makambo na bango na elati biso na niveau que tozo kota mabala tozo umela te. Alors nzela ko kimilezaka moko to kimanzela ya Yesu. Moi je sais que toza parfaite ite biso to sali émission o lelo mais quand même to sambelaka. Moi le loba muke anzambo tozo zwa to partager ngona baninga. Biso bit na biso émission o eza ko partager le loba ya nzambe. Na muke o biso tozo zwa na église na biso o tozo zwa na kati ya Bible parce que makambo tozo lobeza makambo ezo salema. Tozo vivre ngo actuellement. Moi c'est mobali babala ni pas même 6 mois de mariage. Moi ça kofi be mobali ya kofi. Mususu pe moi ça komi mbala moko impoli mama be ya lobi. Ovani bozara très bien, une fille très polie, mobile à la mieux pour la qualité, il faut continuer à comme très impoli, très impoli. Moi-même je suis passée par là, j'étais tellement colérique, maman Béa, tellement colérique. Ngaba loba nangati, na kola ka longe okangama. Maman kutando sanga depuis na zango na mukina ndo sekate. Ato tanga diki na sekate. Alors tant on a kola, moi je voyais ça ça normal, normal, na zomo na ça caractère bien. Maintenant na banzi okola et bo bebiselanga ba relation zo bebiselanga na bato kanda même likambo silikate il faut silika. Alors c'était pas normal et ça qui est normal te on a continué na vie de prière na komi ko sambela na tali gauche na tali droite na otanga ba kombo ya batute na mona ki quelque part na famille na ngeza na ba ke belé ba silika yeti ma pi ba on se ba munda faut ba mbeli ba milangi. Si on a mutu nazaki na bakanda ndengo na komo loba so na silikeli mutu il faut na sala quelque chose. En tout cas tola la bonté. Il faut na bimisolo loko soit so na na kaso betote, il faut na bambo donc j'étais comme ça. Alors Ezaki c'était vraiment un esprit. Maintenant tant on a loké nzambe ndenge loba nzambe loba ke cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu des cieux et toutes ces choses vous serez données par-dessus. J'ai commencé à prier na bandi ko luka nzambe na ndenge ya solo. Na bandi ko prier na ndenge ya solo parce que des fois to sambela répondre à ba besoin to ke ndepona luka ba voyage to ke luka ba bala to ke luka bana to ke luka mbongo to ke luka misala maintenant nous to luka nzambe te pona ba délivrance à vie na biso. Moi je suis là pour vous partager ba marambe belé eza ko s'est passé parce que yana ba to belé pe ba koli ba komi mikolo
ba vérité ba yebi yango te so ke na kati église lelo ba komo otia biso kaka bénédiction muta sala kate ayebi ne babima na tongo ke luka mbongo te yo zo ebisa ke nzamba olakisa nga na ne o simba mbongo o koma patron na musani ya salaka. Vous voyez un peu ba vérité belé obiso photos na kati église na kati e faut uta na kati liloba nzambe mutu na vie formilieba vraie nature na yo eza nini otambolaka na nzela yo zomona ke tout va bien or nature na yo eza peut-être nzamba sala ko za musali na ye yo yebi na yo te diable azwa ya abomba ngo na bizaleli moko bomo na ka mwana bala melane ka masanga ya bina ne ka na babar or c'est vraiment un homme de Dieu makasi azana don ya guérison azana makambo ebele ebomba mikasi na ya bien mais tellement azana na kasi na Yesu te moi découvrir makambo wana ezate réveillons-nous peuple de Dieu, réveillons-nous parce que ce sont des choses qui se passent actuellement. Nga na tala ba film ya sila na tala ngote pour bien sûr to se kaka mais to tirara mingi ba leçon parce que ça makambo ezo ko se passer. To comme mon ngo normal ba ba bala ni mukete moi ça kufi mbala kufi ba jeune bazo kufa parce que bazo kufa mi bali bazo kufa to comme mon ngo normal oh ezani normalité mama yampanya mot de la fin na yo pour que to clôturer na biso. Et puis tu peux ça maman bien parole. Merci. Na conseil non ya liboso na koloba na bana na ngato bande ko nyoso bazola na biso. Tango ozobonga mapona kokota na libala. To ozobonga mapo ye lobata yo moko lobi to kenda ko luka nza pona osenga ba besoin. Mais tango tozoke ko senga pe le bona onta pasteur parce na kenda bonde la kalobaka bi. Senga pe nzamba koto na profondeur ko yebe makasi. Oye ba pena nzambe na oyi esa ba tunso so église ayebi nzambe pena bien te na yaka ka église makenda église mais kota na sambela nzamba mema yo na ba dimension mususu o po yeba ye mais ce ko esa ba tunso so yaka ka yebi nzambe ta so yaka na yaka ko bonde la dimanche na yaka kota prière mais nzoka ndela yaka ko bonda bongo famille na bango basi bakanga ye mo ka yeba raté mais ce ko na ko ba bande ko na ngani tango yo zui o bandi ko bongselo ko no moko libala na yo to baka eloko nyonso zo sala ye baka kenzamba zali voilà ko teno na makanicité ma famille na biso ezana ba makambo o esala ezana ba loi établi o esi ba loba o basi basaka mutu ezaka na mutu moko nda yaka ko bundela biso so mutu moko pa bundela ya ko proposer le musuka mutu moko libota na po afongola libota wana tango yo otelemi obike lelo nga fona ke koluka nzambe wana na profondeur pona fungula libota na ngai mabota mingi eza ya kokangama parce que bayebi nzambe te musu basiba mutu asaloka bango akufa déjà to akufa kende na makambo na bango mais siko mutu ko fungula bango eza kaka nzambe siko tango yo yebi na nzambe to fandi kaka nga peleza vio kaka boye vio pela nzoka nde ezozele loko moko poke no luka ye profeta lokuta loka to mona ki na film oyo akeko ayebisio ke o samtambongo yo nengo zabo ane oyo zo sila te o kele mikili apoto so na ke ka boga ni na fandi boy nyoso na fwa nini po yeba nzambe to sambela bana na nga bandeko na nga ya basi to ba mama na ngai eza ba mama supe baza peka ini nga ba yebe lokote na kosenga na bino nzamba za malamu bokota na profondeur tango zo bongsa libala na yo yango na senga na ba na lobaka minga te na église passe na zalaka na lobaka ni na ba tu na kute na ba jeune fille na ba kanga bi soko moni ba bike to na ba séminaire ba mama fo boyaka po yo pa to za jeune fo za ka mama yaka oyo olandaka oyo kaka oyo bateyaka biso na ba réunion ba mama to na ba nini ba séminaire ba mama ekolisaka mutu mutongo yo za jeune fo zo yaka na ba prière wana ekoliso lelo tango zo ke libala na yo oyeba na bongama eza teke na saki mosi malamu na komi na libala bazomona nga koko mais yo na boyo ono koko te eza ba tumusu to yoka ba vaja azokene kaka na ba aéroport na biso ben ye moko jeune fille kuna visa les hommes ce que le ni passeport les hommes na loka ya koko moko vraiment surtout yo moni bongo osaka na kolela ke famille linga te loko mote te ezo pisa reta telema bondela luka nzambe alakisa yo elongo ne mona na kakoko na zaka ya nani voilà okobundisa na bonzoto te fo bundisa na molimo na prière ndoko oza mutoko longa ye na kosenga kaka prière ekoma makasi tango zo bongsa libana yo bokota
yesa momuto o bozana e mwasi na mbali te to bonga mando to zokusa malibala boy to ke nango boy to sambela boy to yeba kino e même so tina suka po to za libela. Merci beaucoup maman Yampania to ti kolanda conseil ya maman Yampania. Maintenant tozo pesa parole na maman Bea mot de la fin na yo pona marabo nyonso tout ti koloba awa ya ba coutume ya ba loi établie. Donc, voilà un peu, on peut sa mot de la fin à yo, et puis tout clôturer. Merci beaucoup. Merci, bien. En tout cas, et le qu'on a kosenga, ezala ba mabota na biso, po tozana ba famille to uta na ba famille oto uti ya ba bikeko, ba famille ya ba makambo ibele. Mais lelo yo oya yebi nzambe te. Oyo kana nesika bazo te ya te. Akosi ke ngana yoka ka isika bate ya kate ata na se amayo batami okoyoka mongongo ya musakoli ato lali na pongi okoyoka bazo teya. Ça veut dire que makambo nyonso ya kale longwe il faut to kota na kati ya nouvelle alliance. Voilà. To casser ba ancien alliance. Voilà. Ancien alliance wana muto akasaki yango eza c'est Jésus Christ de Nazareth. C'est ça. Awa siko toza na kati ya nouvelle alliance et sika toza ba racheter muto nyonso papa mama oyazo oalingi ko tambola na kati ya busolo na mwinda te oalingi ko lakisa bana na ye vérité te oalingi ko yebisa bana na ye balongwa boye de l'autre zali boye na tango wana esalemaki parce que bato bazaki na molili mais lelo toza na sama kolona Yesu na ese ya ekoluso na ye nyonso ya kala ese eleki to talela nde ye to longwa na bakutime to longwa na baloi établi to longwa na kindoki wana to longwa na bapungu to longwa na se mbeto na biso to zaka na basinga na ba loketo to na basinga na ba nani ba bisika ndengo ko moyo moninga zo tafuna yo kanisa zo tafuna ni au tafuna makambo na kati ya lolemo na yacha eloko moko na basaki ndenge to sabo biloko ezali bato bacha eliki na monde mais na lelo il faut que tu eliki na nzambe à part nzambe yende mutazo dominer biloko wana nzambe mutu moko to ko dominer nzambe le temps wana mikomisa moto autant yo za moto atandoki atanganga ponganga wana azaka ekelamu ako toucher yote ndo moni ata tozoloba bakutime eza na kutime ya mabe pe ezali na oya mabe penza pe ezali na oya malamu oya malamu eza ndenge nini boya kosala mabe sala ya malamu niti na bikolo mususu oyo kaka chiba uchi bindi biloko wana eza très important na kati ya bato parce que ezo bangisa mutu atika mabe asala malamu parce que ayebi bien que so na salibo so na za na ndako alibala na kobomisa bana mobali nanga kosala te makambo nyonso ngana kobanda kosala ekosimba te peut-être mobali na musala azalaki na musala malamu na nzela nanga ndenge na tambusi vi nanga bien te bakolongola mobali nanga na musala mobali pe alobi bisika nga na kendaki ndenge na sala kiboy soki na koti na ndako nanga na modelo nga na zali chibau ekokanganga chibinji wana ekobanda ko boma bana nanga ekobebisa nyonso ya ngai wana eza mabete na ndenge ya biso penza ya bakutime mais ya mabe kota sikoyo banda ko bimisa makila bato sokola maboko na ba vase ya makila nde mabe wana bato basala biloko wana batika. Merci beaucoup. Tozali na nouvelle alliance, tosali la alliance ya Nzambe, tozaba racheté par le sang de l'agneau et sang wana nde ganga katango nyonso ke sang ya bato. Makila bato iganga kati. Kaka ya Nzambe Yesu wana iganga kalikolo na. Merci beaucoup Maman Bea. Là, nous sommes vraiment pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Je suis sûre que biso nyonso bana Nzambe toti kolanda émission na bokebi nyonso tozi ba conseil to tirer ba leçon par rapport à ce qui se passe actuellement. To bandela o to lobite mais to ebike bato bazui barande nini bato balandi biso na ebike place bozali
ba commentaire na bino et aussi la biso malamu ba remarque na bino et puis ceux qui besoin makambo ko ajouter parce que bato balandi émission te ba kendara malamu na commentaire pour que ata la ceux qui sujet za kinini en tout cas ko sala biso bien pour na ba remarque na bino comment ça se passe comment l'émission se passe et ça bien pour na biso pour que pe ngai pe na kola. En tout cas, là, je vais dire encore une fois de plus, merci à mon boss, Vincent sur les étoiles de la presse. Et pourquoi pas, derrière la caméra, je vois Dari Diwantesa et Château Kolo, les grands réalisateurs, Oussama, et puis Parousia Essayo. Et pour terminer, je vais encore dire merci à ma mère. Voilà, qui s'habille sur Nzambe. Merci beaucoup à Maman Léonie. Merci beaucoup, merci. Bah, gros bisous, ainsi que la famille Nanga Mobimba, bah, petite soeur Nanga, je vois chez Kina Lori, chez Madame Mwamba et son époux, Jafet Mwamba, mon beau-frère chéri, et puis na Pesimbo, na petite soeur Nanga, Christelle Essayo, mon petit frère Exousia Essayo, à toute ma famille, en tout cas, je vous aime tellement beaucoup. Nana Bino Tokutani prochainement. Bye bye. Kilikitoko, mon kilikitoko, et Kosala Nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matungé. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna pour na kokoma na auberge chez Roger Vunda. Pour ça la nini eza simple lokola nayebi te quoi. Na bakisa lisusu nini. Bandeko baliko benga na niveau ya mikili ya poto, oui ba que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Saranate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandeko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. La voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du